Papi Charles Mombaya si akenda kala otango otango ezako mema ya mari si akena ye bisa mungolo tala tango ebemi ye papa de baba si akenda kala tango ezako leka ale moloto si akenda kala otango ezako ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala tango ezako leka Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala tango ezako leka tango ekotika moto te tango ebangaka mokolo te liwa abangaka mokolo te abangaka peleki te abangaka motambongo te yokaka mpe mobola mawa te liwa tango yaka amemaka moto nyonso tango ekoleka ndengela bomoi na yo epana yawe tango ekomema ndengela bomoi na yo mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe moninga tala tango ekomema moninga tala tango ekoleka moninga tala tango ekomema moninga tala tango ekomema tango ekotika moto te tango ezakoleka le temps passe Alvin Bea tala tango ekoleka fidèles téléspectateurs, binoba oignon tout besoin de partout. Tous allés en direct na morgue il y a cinquantenaire et si kanini toyoko bimisa corps ya maman na biso Henriette Famba o ya kufaki bien aimé dans les seigneurs corps réseau bimalelo en tout cas bozo mon abilili déjà to que ne kokunda maman na biso lelo en tout cas nazanga imorote merci na bino tout bola na biso bonzambe lo lezo futa simana to ya kolobake nzamba boto poye biso soit puis elongo na pasteur Fezami si à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich na filo moko ya motema bivens de homo depuis Londres pe na maman Gisèle Luke le motema papa Emmanuel na Boston tolela na ba otozo lela tozali na ndeko na biso Eliwelo moko pe ya mais bana ya branamiste message bon on babenga biso souvent ba branamiste mais toza ba branamiste c'était biso toza ba chrétien toza ba chrétien papa lelo tokutani sous na jour ya sortie ya quoi ya maman tozo ke okunda kotika na dernière demain on message no ko loba oui et ça passe vous voyez que non awa tozo partager douleur toye kolela na bao baza kolela monaki comment bana Mariette tout le monde la famille chrétienne baza sous douleur il y a départ il y a Mariette oui corporellement oui maman tikibiso mais spirituellement tozana esengo parce que maman asalaki bon combat bundaki kitoko et puis azana ngambo ya malamu alors to sepeli mingi comme on appelle papa ya bana ya mama Mariette papa ya bana mama Mariette azapé wana yaki donc ce qui a fait aussi du bien quand même parce que il a été beaucoup abonné na ndenga libala donc makambutu e kabone te bana bazana kati libala ko continuer père spirituel na to moni absence na papa baruti kasongo parce que utande kuna papa ya molimu na papa baruti kasongo to moni était oui père spirituel na ye pasteur baruti kasongo azali leloté parce que pasteur baruti kasongo azana mobembo azalaki voyage mais akendeki ko partager na bana nandaku bana ya mama Mariette nandaku akendeki nandaku visiter bango et puis ko partager na bango douleur. Vous savez que non, un bon père c'est celui qui encadre les enfants jusqu'à un niveau zéro. Donc voilà un peu ce qu'il a fait, c'est déjà bon. Akendeki moi déplacement à les États-Unis au moment où nous parlons là. Voilà un peu. Mais départ naïe, ça n'a rien à voir. Mon côté tout polémique, mon côté que c'est créé gauche, droite, tout devant, derrière. Non, que les gens ne se mettent pas en tête de cette manière-là. Ok, ton monument en a hein? Moi, on a un il Bosso. Comment il s'appelle encore? Moi, on a Maman Mariette. Non, moi, il y a papa Barouti. Ok, pasteur Carlos. Il y a mon Aliboso. Mon Aliboso, ils allaient
administrateur Bomoi. Bomoi Baruti. Voilà, Yazali Yawate, Yendas administrateur, Azali chef ya RTVA. Ok. Alors, Yazate, pasteur Carlos Ayaki, a représenté pasteur Baruti, na Oyesika, matanga donc le gola papa Zate. Moi n'a pas aïe co-représenté et puis na cadre ya église pasteur Carlos Azali pasteur associé a représenté église Mobimba il y a Baruti Tabernacle, voilà un peu. Merci donc on est dans le bon. Papa Eli, toi qui es tous en Ambilili, oui. Réseau Bima, tout le monde musicien, pasteur Liforo du ciel, Sylvain Kuala, frère Patrice, président Baptiste et musicien chrétien ailleurs, tous en Ambilili et bon, tous en associement. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Veuillez prendre place. À l'attention des uns et des autres, surtout pour ceux qui prennent les images, nous voulons indiquer que cette cérémonie est retransmise en direct sur le sol de la politique. C'est une cérémonie officielle et nous voudrions que tous les mouvements sur cet espace soient contrôlés. Nous saluons tous ceux qui nous suivent de loin et nous transmettons les condoléances du révérend Neville Atou de l'Église Tabernacle qui a tenu à signaler qu'ils ont observé également la veillée. Ainsi, nous allons. Le corps est déjà parmi nous. Dans les instants qui vont suivre, nous allons inviter un homme de Dieu pour un mot de prière d'ouverture. Après quoi, nous suivons la lecture de la biographie de la défunte. Puis nous chanterons un cantique d'ensemble. Pour suivre ensuite le mot d'un homme de Dieu et la prière. Et ensuite nous passerons au dépôt des jets de fleurs. Et nous terminerons par la levée du corps pour le départ vers le cimetière de Nécropole 1. Et de là nous reviendrons ici, comme indiqué précédemment, au lieu où la veillée s'est tenue, au musée national pour le bain de consolation. Alors, pour le mot de prière, j'invite le révérend Lifoko du ciel. La prière d'ouverture. Ça, bougez trop. Seigneur Dieu, notre Père Céleste, ainsi la parole vient de s'accomplir pour notre pasteur. À partir de son corps, parce que ça a été dit, tu es poussière et tu retourneras la poussière. Mais cette parole ne s'adresse pas à l'âme,
kasi liloba oyo ipesameli na bomoto ya kati te parce qu'on ne peut pas mettre l'âme dans la poussière de la terre. ete bomoto ya kati bakoki kotia yango na putulu ya mabele te. C'est pourquoi, Seigneur, ntina na yango nkolo nous croyons que notre sœur est dans la gloire maintenant. tondimi ete ndeko na biso ya mwasi azwami na nkembo sika awa Et là où elle est, Seigneur, sur le portique de l'éternité, mpe bisika wapi azwami na bikuke ya seko na seko elle jette un regard pour voir ce qui se fait de ce côté-ci. azali kokwaka liso kotala oyo ezali kosalema na ngambo mosusu oyo. Quant à nous, nous te disons simplement kasi mpo na biso toyebisi yo kaka merci. matondi Parce que c'est toi qui avais donné ete yo nde osilaki kopesa et c'est toi qui avais pris. ye yo nde osili kokamata. Tu n'as pas de conseiller, Seigneur. yo ozali na mopesi toli te Ce nkolo que toi tu fais est toujours bon. yo oyo nyonso osalaka ezalaka ntango Et nyonso maintenant, malamu. nous ne comprenons pas ça aujourd'hui. mbala mosusu lelo tozali kososola yango te Mais plus tard, nous saurons le pourquoi. kasi nsima na ntango tokoyeba ntina nini. Bénis les enfants, bénis la famille. opambola bana mpe opambola Et libota bénis tout ce qui se fera par la suite. mpe opambola nyonso ekosalema na Au nsima nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, na nkombo na nkolo mpe mobikisi yesu kristo le Dieu de ce message, nzambe ya sango oyo nous croyons ainsi et prions. tondimi mpe tobondeli boye Amen. amen. Merci, Révérend. matondi moto na lokumu. À présent, nous allons vous faire la lecture de la biographie de l'illustre disparu, nde esika awa tokopesa bino litangi ya nkondo mowei nommée Marie-Henriette Obonga Shango, abiangami na nkombo ya Marie Henriette Obonga Shango. elle est née le 4 septembre 1965 abotama à mokolo Kinshasa. mamine sanza ya libwa na mobu nkoto moko kama libwa na tuku motoba na mitano na Kinshasa. Fille unique de sa mère, azali bobele mwana mwasi moko pamba ya mama na ye appelée Marie-Hélène Shango, qui nous a aussi déjà précédé dans la gloire. oyo abiangami Marie Hélène Shango ye mpe asila kokinda liboso na biso na nkembo. Sœur Henriette a fait ses études primaires à l'école Saint-Pierre dans la commune de Kinshasa. ndeko mwasi Henriette asalaki etelo na ye ya moke na etelo ya Saint-Pierre na komini ya Kinshasa, dont une autre partie à Kimwenza. mpe ngambo mosusu na Kimwenza. Elle fait ses études secondaires à l'Institut Saint-Raphaël de Limete, première rue. kelasi na ye ya secondaire asalelaki yango na Institut Saint-Raphaël ya Limete na première vue. Depuis 1989, uta mobu nkoto moko kama libwa na tuku mwambe na libwa il s'est uni par le mariage à Monsieur Fouamba Martin, nde asilaka kosangana na libala na mbuta muntu Fwamba Martin pour ensuite accepter le message du temps de la fin prêché par le prophète William Marion Branham au cours de la même année. na nsima na yango ayambaki sango ya ntango ya suka oyo etiami epai na mosakoli na nzambe William Marion Branham kaka na mobu oyo wana. De cette union sont nés 4 enfants, dont na bosangani yango nde bana mine basili kobotama bakombo na bango ezali baoyo Ruth, Ruth, Isaac, Isaac, Élie Elia et Kyria. mpe Kiria. En 1985 na mobu nkoto moko et kama en 1995, mobu nkoto moko kama libwa na tuku libwa na mitano à la suite d'une expérience glorieuse avec le Seigneur na nsima na ya lobiko moko ya nkembo alekisaki elongo na nkolo et soucieuse de vivre une vie digne de l'Évangile, mpe na mokumba mpenza ya kobikela bomoi oyo elongo bani na sango malamu et l'obéir au Seigneur en acceptant de regagner le pays atosaki nkolo na kondimaka ete akoka kozonga na mboka et rentre à Kinshasa. nde azongaka na Kinshasa. Et ses enfants vont suivre après parce qu'il est rentré avec son seul fils qui était encore tout petit. mpe bana balandaki na nsima po ete azongaka kaka na mwana ya mobali oyo azalaka moke Appelé Élie. abiangami Eliya. Puis naîtra Kyria. mpe nde Kiria yei kobotama. De retour à Kinshasa, esilaki ye kozonga na engumba Kinshasa. Sœur Henriette Obonga Shango ndeko mobali Henriette Obonga Shango commence sa carrière musicale nde abandi mosala na ye ya alanga nzembo qu'il a ainsi manifesté comme une véritable artiste et porteuse d'un don divin.
oyo asilaki kotalisa lokola molanga nzembo ya solo mpe moto azalaki penza na likabo ya bonzambe. À son actif, wana ezalaki na ino na makasi. nous dénombrons les albums ci-après. Tozali kotanga balbum oyo. Écoute, ô Israël, yoka Israëla, Aponi Ngai, il m'a choisi. et enfin Nako Manzambe, qui va bientôt sortir et qu'elle avait déjà pratiquement achevé. Inasuka, que je devienne Dieu. Oyo ekobimaka la mingi te pwete amemaki yango penza na suka. Le Seigneur nous l'a donné. Kolo nde apesaki biso ye. Le Seigneur l'a reprise auprès de lui. Kolo mpe asili kokamata ye pene na ye. Que le nom de l'Éternel soit loué. Tika ete kombo na Yawe yekumisama. À présent, sikawa je voudrais inviter le frère Nathan. Na lingi kobianga ndeko mobali Nathan. Il va nous conduire dans un chant d'ensemble. Oyo akokamba biso na loyembo ya lisanga. Avant que nous puissions inviter l'homme de Dieu. Yambo ete tokoka kobianga moto na Nzambe. Frère Nathan, je vous en prie. Ndeko mobali Nathan, napesi yo nzela. Que Dieu vous bénisse. On va chanter un chant. Je chante avec nous. Dieu soit avec vous jusqu'au revoir. À ses conseils vous soutenant, dans sa bergerie vous gardant. Dieu soit avec vous jusqu'à nous revoir. Au revoir, au revoir, au revoir, au pied de Jésus. Au revoir, au revoir, au revoir. Dieu soit avec jusqu'à nous revoir. Dieu soit avec nous jusqu'au revoir. Quand les périls vous confondent, entourez-vous de ses bras. Dieu soit avec vous jusqu'à nous revoir. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au pied de Jésus. Au revoir, au revoir, au revoir. Dieu soit avec vous jusqu'à nous revoir. Dieu soit avec vous jusqu'au revoir. Restez sous sa bannière d'amour. Brisez la vague de la mort. Dieu soit avec vous jusqu'à nous revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Oui, au revoir, au pied de Jésus. Au revoir, au revoir, au revoir. Dieu soit avec vous jusqu'à nous revoir. Merci frère Nathan. Matondi ndeko mobali Nathan. Avant d'inviter l'homme de Dieu, Yambo yakobianga moto na Nzambe. nous annonçons que pour le dépôt des jets de fleurs, Tozali koyebisa bino ete mpona kotika bafololo. pour ceux qui le désirent,
mpona balingi kosala yango. Ils peuvent se faire enregistrer auprès des frères Guiné Awala qui se trouvent de ce côté-ci. Basengeli koya kopesa bakombo epai na ndeko mobali Guiné Awala oyo azali na ngambo oyo. Pour qu'aussitôt qu'on a terminé l'homme de Dieu, nous puissions attaquer avec le dépôt des jets de fleurs. Pete tango moto na Nzambe akosilisa tobanda mara moko kotika bafololo. Alors très respectueusement, j'invite le révérend Kalumbu Kiseka Nina limemia nyonso nazali kobianga moto na lokumu Kalumbu Kiseka à bien vouloir approcher pour prendre la parole. ete akoka kopelema na tina na kozwa maloba. Je salue chacun de vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Napesi mokona mokona binombote na kombo na Yesu Kristo. Et qui donne nos têtes pour prier le Seigneur. Tobomba mitu mpona kobondela nkolo. Dieu notre Père Céleste, Nzambe tata na biso ya lola. nous te sommes reconnaissants en toutes choses. Topesi yo matondi na makambo manso. Que ton nom soit béni Ete kombo na yo epambolama. et que ton nom soit glorifié. Ete kombo na yo epesamela nkembo. Parce que tu es le seul Dieu que nous adorons. Ete ezali kaka yo Nzambe moko tozali Le kogumbamela. seul Dieu qui a créé les cieux et la terre. Nzambe moko yakilaki lola pe mabele. Le seul Dieu qui a un mot à dire sur la vie de chacun. Nzambe ope moko oyo azali na liloba moko ya koloba liko na bomoi na moko na moko. Bénis ce moment Opambola tango oyo. du début jusqu'à la fin. Ota ebandeli kino suka. Bénis la parole que nous allons lire Pe opambola liloba tokotanga. au nom du Seigneur Jésus-Christ. Na kombo na kolo Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour lire une portion de l'écriture. Tokotelema mpona kotanga eteni moko ya likomi. Nous allons lire dans la parole de Dieu Tokotanga na liloba na Nzambe dans Romains chapitre 8. na baloma mokapo ya mwambe. C'est une écriture qui n'est pas habituelle pour de telles situations. Ezali likomi tosalelaka na momesano te mpona likambo ya lolenge oyo. Romains chapitre 8, je lis au verset 11. Baloma mokapo ya mwambe nzela ya zomi na moko. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, Pe soko molimo ya ye oyo asekwisaki Yesu kati na bakufi efandi kati na bino. celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Ye oyo asekwisaki Kristo kati na bakufi akopesa pe bomoi na banzoto na bino oyo ekufaka. Par son esprit qui habite en vous. Na nzela na molimo na ye oyo efandi kati na bino. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sekete nkolo apambola eloba na ye na kombo na Yesu Kristo. Je vais vous asseoir. Okoki kofanda. Je commence par m'excuser Na bandi na ino na kosenga bolimbisi parce que hier, quand le pasteur Adju Moussaka appelait nous parler des anciens, Pete mokolo malobi na tango mokengeli Arthur Musaka bandaki kobianga kolobelaka na tina na bampaka je n'étais pas absent, j'étais présent. na zanga kite na zalaki wana Mais je ne me suis pas présenté. kasi na mitalisa kite J'ai laissé la place d'honneur pour nos visiteurs. na pesaki lokumu na papa ya na biso Et moi, je suis allé m'asseoir quelque part. nde ngai nakendaki kofanda esika moko. Et autre chose que je voudrais dire avant que nous puissions écouter la parole de Dieu, Pe eloko mosusu nali koloba yambo ete tokoka koyoka liloba na Nzambe. nous sommes ici réunis, toutes les églises du message, Tosangani awa beeklezia nyonso ya sango à côté de la famille de notre sœur Henriette Famba, nzinga na libota ya ndeko na biso ya mwasi Ariatu Fwamba pour l'enterrer. na tina na kokunda ye.
Donc ce sont les églises du message du temps de la fin qui ont enterré ou qui enterrent notre sœur. ezali beeklezia ya sango ya ntango na suka nde ezali kokunda ndeko na biso ya mwasi à côté de sa famille. pene elongo na libota na ye. Et je voudrais encore dire un mot sur notre sœur avant de dire quoi que ce soit. koloba lisusu liloba moko likolo na ndeko na biso ya mwasi. Et la sœur Henriette Famba, nous avons commencé à prier avec elle, ça fait longtemps. ndeko mwasi Henriette Famba tobandaki kobondela na ye eleki ntango molai. Quand nous étions dans l'Assemblée chrétienne de Rigini, wana ezalaki biso na lisanga ya bakristo ya Rigini. elle est venue dans mon bureau. Ye ayaka na esika na ngai ya mosala. Il a dit, pasteur, je voudrais recevoir le Saint-Esprit. nde alobaki ete mokengeli nalingi koyamba molimo mosantu. Je lui ai posé la question, est-ce que tu es prête? nde natunaka ye motuna ya solo yo obelemi. Elle m'a dit, je suis prête. nde ayebisaka ngai ete nabelemi. Ok, après j'ai commencé à l'exhorter nde na nsima nabandaka kolendisa ye. et je lui ai imposé les mains pour qu'elle reçoive le Saint-Esprit. ye natielaka ye maboko po ete akoka kozwa molimo mosantu. Les gens qui reçoivent le Saint-Esprit ont des manifestations différentes. bato bazali kozwa molimo mosantu komonisama na yango ezalaka na lolenge ya bokeseni. Mais c'était pour la première fois que je vois ce que Branham avait dit. kasi ezalaka mpo na ngai mbala ya yambo nakwa komona oyo ndeko Branham aloba. Et quand je les impose les mains pour recevoir le Saint-Esprit, ils tombent comme des mouches. ete ntango nazali kotiela bango maboko mpo na kozwa molimo mosantu bazali kokweya lokola banzinzi. Alors pendant que j'ai posé les mains sur la sœur, nde wana eselaka ngai kotia maboko likolo na ndeko mwasi. et réellement elle est tombée comme une mouche. mpe ya solo akweyaka lokola nzinzi. Et c'est à ce moment-là qu'elle a reçu le Saint-Esprit. mpe ezalaka na ntango oyo wana nde azwaka molimo mosantu. Mais une autre chose étrange, kasi eloko mosusu ya kokambwisa. la sœur Henriette recevait des jeunes gens, des jeunes filles chez elle. ndeko mwasi Henriette ya bandaki koyamba bilenge mibali bilenge basi epai na ye Ou des jeunes mamans. to bilenge bamama. Elle les exhortait pour recevoir Saint-Esprit. ye abandaki kolendisa bango po ete bakoka koyamba molimo mosantu. Je ne sais pas comment elle sentait nayebi te eloko nini abandaki koyoka. quand elle a traité ou a traité avec les bien-aimés sœurs et frères. na nsima na lisolo na balingami bandeko mibali mpe basi. Elle les envoyait chez le pasteur Kalumbu pour qu'il puisse prier pour eux afin de recevoir le Saint-Esprit. abandaki kotinda bango epai na mokengeli Kalumbu po ete akoka kobondela mpo na bango po ete bayamba molimo mosantu. Et c'était une chose étonnante pour moi mpe ezalaki eloko moko ya kokamwa na ntina na ngai de voir une sœur qui travaillait dans le secret, si on peut le dire, komona ndeko mwasi oyo abandaki kosala mosala na nkuku soki tokoki koloba bongo, mais qui amenait les gens à Christ. kasi oyo abandaki komema bato epai na Kristo. Et c'est comme ça qu'on a évolué avec la sœur. totambolaki bongo elongo na ye. Autre chose que je voudrais dire à son sujet, e eloko mosusu nali koloba na ntina na ye. juste dans ces derniers jours de sa vie sur la terre, koleka mingi na mikolo ya suka ya bomoi na yawa na mabele. le samedi, le 27 août, mokolo mwa poso mokolo mwa tuku mibale na sambo na sanza ya mwambe. nous avons reçu un message téléphonique de la part d'une sœur toyambaki sango ya alo na nzela na ndeko mwasi moko pour dire que la sœur Henriette est gravement malade. mpona koyebisa biso ete ndeko mwasi Henriette azali kobela mpenza makasi. Nous étions quelque part avec le comité de l'église tozalaki esika moko na komite ya eklesia. et après nous nous sommes rassemblés, nous avons prié le Seigneur, nous avons prié pour la sœur Henriette. mpe na nsima tosanganaka tobondelaka nkolo tobondelaka mpona ndeko mwasi Henriette. Et je crois que l'état dans lequel elle se trouvait, mpe nandimi ete lolenge oyo azalaka na yango il y avait une amélioration. likambo ebongaka na Et ntango wana. nous avons continué avec d'autres occupations. mpe tokobaki na misala mosusu. Le 10 septembre, nde mokolo mwa zomi ya sanza ya libwa un samedi je crois, ezalaka mokolo mwa poso moko na banza. j'ai appelé la sœur Hélène ndi nabiangaka ndeko mwasi Helene pour lui demander comment va la santé de la sœur Henriette.
Pona kotuna elo lenge nini kolongolo banzoto ya ndeko mwasi Ariete ezalaki kotambolela. Elle m'a dit que maintenant il parle, il y a des révolutions. Lia yebisaki ngai ete sikawa azali koloba makambo azali kotambola malamu. Quand j'ai arrêté avec la sœur Hélène, j'ai appelé directement la sœur Henriette. Tango nasilisaki na ndeko mwasi Hélène mbala moko nabengaki ndeko mwasi Henriette. Ça sonnait, mais il n'a pas décroché. Ye yango esonaki mingi kasi ayambaki te. Quelque temps après, Simana mwa tango le téléphone a sonné. téléphone esonaki. Quand j'ai pris le téléphone, c'était la sœur Henriette qui était au téléphone. Pe tango nakamataki yango ezalaki ndeko mwasi Henriette nde azali kobianga. Elle m'a dit que pasteur, j'ai dormi. Yebisaki ngai ete mokengeli na bandai kolala. Et quand je me suis réveillé, on m'a dit que tu m'as appelé. Nde tango nalamuki bayebisi ngai ete obiangaki ngai. Et nous nous sommes entretenus avec la sœur. Pe tosololaki na ndeko mwasi. Et je l'ai encouragée Pe na yikisaki mpiko dans l'état où elle se trouvait. kotala lolenge oyo azwamaki na yango. Et après, je demandais à frère Serge, qui est notre trésorier, E nasengaki na ndeko mobali Serge oyo abombaka misolo na biso d'aller voir la sœur Henriette et nous remettre quelque chose pour sa santé, ete akenda komona ete kotikela ye mwa eloko mpona bokongolo bwa nzoto bwa ye espérant que les choses vont aller autrement. kolikiaka ete makambo makotambola na lolenge mosusu. Le mercredi, on m'appellera pour me dire que non, Dieu a repris la sœur Henriette. ndiye mokolo ma misato babiangi ngai mpona koyebisa ngai ete nzambe asili kokamata ndeko na biso ya mwasi Ce Ariete. sont des moments douloureux, ezali batango ya pasi mais nous n'en pouvons rien parce que c'est le Seigneur qui détient le secret de la vie de chaque homme. kasi tokoki kosala eloko te na ntina na yango mpo ete nkolo nde asimbi libombami ya bomoi ya moto nyonso na babeli. Nous sommes en train de courir derrière le temps. tozali kopota mbango nsima na ntango. Nous avons lu l'Écriture tosili kotanga likomi que si l'Esprit de Christ est en vous, ete soko molimo ya Kristo ezali kati na yo, tout ce que nous sommes ici, tout ce que nous faisons, c'est bien, c'est très bien. Mais si l'Esprit de Christ n'est pas en vous, nyonso oyo tozali kosala awa nyonso oyo tozali ezali malamu, kasi soko molimo na Kristo ezali te kati na yo, on peut chanter, on peut danser, on peut même prêcher. tokoki koyemba kobina ata kokoteya. Mais si l'Esprit de Christ n'habite pas en vous, kasi soko molimo na Kristo efandi te kati na yo, quand vous dormez comme notre sœur vient de dormir, na ntango yo olali lokola ndeko na biso ya mwasi alali, vous ne serez pas ressuscité. yo okosekwa te. La résurrection dont nous sommes en train de parler maintenant, lisekwa oyo tozali kolobela sikawa la première résurrection des morts ezali lisekwa ya yambo ya bakufi pour l'enlèvement de l'Église. na ntina na kondetolama ya eklesia. L'Esprit de Christ molimo na Kristo doit être en vous. esengeli kozala kati na yo, Alors vous pouvez espérer nde na ntango wana okoki kolikia d'être ressuscité ce jour-là. ete mokolo wana okoka kosekwa. Et cet Esprit de Christ Mpe molimo yango ya Kristo n'est pas l'esprit d'une église, ezali molimo ya eklesia moko boye n'est te, pas l'esprit d'un prédicateur, ezali molimo ya motei moko boye n'est te, pas l'esprit d'un groupe quelconque. ezali molimo ya etonga moko boye C'est te, l'esprit de Dieu ezali molimo na Nzambe qui est dans la parole de Dieu, oyo ezali kati na liloba na Nzambe, ou que Dieu donne à tous ceux qui obéissent à sa parole. to oyo Nzambe azali kopesa na banso baye bazali kotosa liloba na ye. La volonté de Dieu mokano na Nzambe est que la parole que nous écoutons, ezali ete liloba oyo tozali koyoka, la parole que nous lisons, liloba oyo tozali kotanga, la parole que nous écoutons, liloba oyo tozali koyoka, comme la sœur l'a chanté, lokola ndeko mwasi ayembaki yango, que cette parole ete liloba yango quitte les brochures, etika mikanda ya quitte mosakoli, les bandes, etika bapalaki, quitte, je sais pas moi, les prédicateurs, etika batei, et ça entre en nous. ekota kati na biso. C'est ça la volonté de Dieu. yango wana nde mokano na Nzambe. Dieu n'a pas envoyé sa parole Nzambe atindaki liloba na ye pour te qu'elle puisse rester dans la Bible. ete yango ekwa koumela kati na Bibilia. Dieu a envoyé la parole Nzambe atinda liloba pour qu'en lisant la parole qui est dans la Bible, ete wana ezali biso kotanga liloba ezali kati na que Bibilia, cette parole quitte
la Bible ete liloba yango etika et Biblia qu'elle puisse entrer dans l'homme. bongo ekota kati na moto Et la chose suivante, pe likambo elandi que le Saint-Esprit ete molimo mosantu suive cette parole atoka kolanda liloba yango et qu'il puisse la vivifier dans l'homme. bongo akopesa yango bomoi kati na moto Que la parole devienne vie dans l'homme. ete liloba ekoma bomoi kati na moto Exactement comme elle a été inspirée. penza lolenge yazwaka pemela Si la parole n'entre pas dans l'homme, soko liloba ekoti kati na moto te si elle n'est pas vivifiée par le Saint-Esprit, soko yango epesameli bomoi te epai na molimo mosantu c'est en vain que vous lisez la Bible, ezali na pamba nde ozali kotanga c'est Biblia en vain que vous écoutez les prédications, ezali na pamba nde ozali koyoka mateya c'est en vain que vous écoutez les bandes. ezali na pamba nde ozali koyoka bapalaki Si le Saint-Esprit n'intervient pas soko molimo mosantu akoti na mosala te pour vous révéler la parole de Dieu, na ntina na komonisa yo liloba na nzambe c'est ça le moyen choisi par Dieu yango nzela oyo nzambe asila kopona pour que l'homme redevienne à la communion avec Dieu, ete moto ako akozonga lisusu na boyokani elongo na nzambe comme c'était le cas dans le jardin d'Éden. lokola ezalaka na elanga na edena Et nous sommes en train d'aller vers le jardin d'Éden. mpe tozali kokenda na elanga na edena Mais il faut que chacun reçoive le Saint-Esprit. kasi esengeli ete moko na moko ako akoyamba molimo mosantu Le Saint-Esprit, ce n'est pas une explication. molimo mosantu ezali ndimbola moko boye te Le Saint-Esprit, comme je viens de le dire, n'appartient à aucune personne. molimo mosantu lokola nauti koloba yango ezali ya moto moko boye te Le Saint-Esprit dépend de la souveraineté de Dieu. molimo mosantu ezali kotalela na bonsomi ya nzambe C'est Dieu qui le donne. ezali nzambe nde azali kopesa Nous yango pouvons vous imposer les mains. toko kotiela yo maboko Mais si Dieu ne vous les donne pas, kasi soko nzambe apesi yo yango te l'imposition des mains ne fera absolument rien. komama maboko ekozala te eloko moko Nous te pouvons gêner. toko kokila Nous pouvons aller sur les montagnes toko komata na bangomba pour chercher le Saint-Esprit. na ntina na koluka molimo mosantu Mais si Dieu ne vous les donne pas, kasi soko nzambe apesi yo vous ne yango le te recevrez jamais. okotikala koyamba yango te Et Dieu donne le Saint-Esprit e nzambe apesaka molimo mosantu à ceux qu'il a connus avant la fondation du monde, epai na baya yeba yambo ete mokili ekelama à ses enfants, epai na bana na ye pas n'importe qui. eza na moto nyonso te Et lui-même connaît ses enfants. mpe ye moko ayebi bana na ye Nous ne pouvons pas. Nous pouvons peut-être donner le Saint-Esprit à quelqu'un. biso tokokoyeba te tokokomba mosusu kopesa molimo mosantu epai na moto Comme j'ai prié pour toi, lokwa nabondeli mpo na yo moi que tu as reçu le Saint-Esprit. ndima ete oyambi molimo mosantu Il peut l'avoir reçu, il n'y a pas de problème. solo akoki ete ayambi yango likambo Comme ezali il ne peut te pas aussi le recevoir. mpe kokosalama ete ayambi yango te Une chose que nous devons connaître, eloko moko tosengeli koyeba il n'y a que Dieu qui connaît le cœur de l'homme. ezali nzambe kaka nde ayebi motema ya moto Et c'est en fonction de ça mpe ezali kotalela yango que Dieu peut donner le Saint-Esprit à quelqu'un. nde nzambe akoki kopesa molimo mosantu epai na moto Je l'ai toujours dit et je continuerai toujours à le dire. nalobaka yango ntango nyonso mpe nakokobaka koloba yango Ce n'est pas parce que j'ai nécessairement le Saint-Esprit. ezali te po ete nazali motei nde mpenza nazali kaka na molimo mosantu Ce n'est pas parce que je suis pasteur que j'ai nécessairement le Saint-Esprit. ezali te lokola nazali mobateli mpa te nde nazali na molimo mosantu Disons-nous des choses clairement. tomilobela makambo polele La seule condition mobeko be moko pour laquelle Dieu donne le Saint-Esprit à ses enfants, oyo na ntina nango nzambe apeselaka molimo mosantu epai na bana na ye vous devez d'abord être son enfant. esengeli uta ebandeli yo kwa kozala na ino mwana na Vous devez ye être un enfant de Dieu. esengeli na yo kwa kozala mwana na Et nzambe si vous l'êtes, nde soki ozali yango Dieu vous révélera que vous êtes son enfant. nzambe akomonisela yo ete ozali mwana na ye Il n'y a pas un Saint-Esprit pour le pasteur, un Saint-Esprit pour les fidèles, un Saint-Esprit pour les femmes, un Saint-Esprit pour les hommes. Non. eza na molimo mosantu moko te mpo na babateli mpa te mosusu mpo na bandimi mosusu mpo na mibali mosusu mpo na basi te Le Saint-Esprit est le même. molimo mosantu azali kaka ye Quand moko vous le recevez, na ntango oyo oyambi ye peu importe votre statut social, atako lopete na yo kati na disika tozali kofanda il vous change de la même manière. ye azali kobongola yo na lolenge obe moko Exactement, frères et sœurs. mpenza bandeko mibali mpe basi S'il doit me rendre doux, soki esengeli akomisa ngai moto na bopolo il te rendra aussi doux. akokomisaka yo mpe moto na bompolo
Nous devons connaître ces choses qui sont aussi simples. Parce que dans ces derniers jours, Dieu nous a parlé. Dieu avait toujours parlé avant. Aujourd'hui, quand les gens lisent ce que Dieu a dit aux hommes il y a des années, ils croient. Mais quand les mêmes Dieu parlent aujourd'hui, ils commencent à regarder aux hommes. Le pourquoi seulement un Américain? Même s'il était congolais, est-ce que vous l'accepteriez? Dieu est souverain. Il fait toutes choses selon son bon plaisir. Que Dieu nous aide pour comprendre ces choses. Et Dieu a envoyé un prophète parce qu'il a vu des confusions sur la terre. Permettez-moi de vous dire peut-être une de ces confusions. Les gens forment des groupes. C'est nous qui sommes dans la vérité. C'est nous qui prêchons la vérité. Des groupes, des groupes, des groupes et des groupes. Mais la vérité est unique. La vérité c'est Dieu lui-même. La vérité c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il ne peut pas me dire ça c'est un verre. Et chez toi il va te dire c'est une tasse. Cela n'existe pas. Le Saint-Esprit ne peut pas se contredire. C'est ça que nous avons manqué sur la terre. Nous avons pensé que le Saint-Esprit, que la connaissance de la parole, c'est mon intelligence. La connaissance de la parole de Dieu, c'est Dieu qui vous révèle sa parole. Et Dieu révèle sa parole à qui il veut. Et quand il veut. Et de la même manière. Il ne peut pas y avoir des révélations contradictoires. C'est pour cela que Dieu a envoyé un prophète. Parce qu'il est écrit dans la Bible que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et Dieu a envoyé un prophète avec écrit de sortir de cette confusion. Mon peuple, et je vais vous accueillir. Et nous sommes sortis de la confusion des dogmes, des credos, et ainsi de suite. Et où est-ce que nous en sommes maintenant? Nous les gens du message. Où est-ce que nous en sommes? Dans les mêmes bourbiers. Nous devons être sincères. Quand nous voyons l'un de nous partir, cela doit nous interpeller pour que nous puissions nous revenir à la parole de Dieu. William Marion Branham, un véritable prophète de Dieu. Le message prêché, il n'y a pas de contradiction. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a révélé la Bible. S'il n'y a pas de contradiction dans la Bible, écrite par le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit ne peut pas revenir aujourd'hui et contredire la Bible. Ça n'existe pas. Mais nous avons ignoré ça. Nous avons pris notre chemin. C'est pourquoi le Saint-Esprit est en train
train de crier. Revenez à la parole. Peuple de Dieu. Revenez à la parole. Le message est unique. Il n'y a pas deux messages. Et le message de Frère Branham nous a ramené à la foi apostolique. Il n'y a qu'une seule foi apostolique dont Jude a parlé, que nous devons combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. C'est une honte pour nous quand nous avons des fois des églises. Non, je ne crois pas comme lui. Il ne croit pas comme nous. C'est une honte. Si William Branham est revenu aujourd'hui, mais il nous trouvera déjà en désordre. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, nous devons revenir à la parole de Dieu. Nous devons revenir au message, au principe du message. Oh, mes bien-aimés, Dieu est réel et il est la vérité. Sortons de nos particularités. Il n'y a personne qui connaît plus que les autres. Chacun a un don particulier que Dieu lui a donné. Est-ce que nous ne lisons pas ça dans la Bible? Dieu ne peut pas m'utiliser comme il t'utilise. Et toi ne pense pas que moi je peux faire comme toi. Travaille en fonction du don que Dieu vous a donné. L'autre aussi va travailler en fonction du don que Dieu a placé en lui. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre cela, mes bien-aimés? Et s'examiner. Qu'est-ce que Dieu a placé en moi? Et je travaille en fonction de ça. Même si les gens ne me voient pas, je ne suis pas ici pour que les gens me voient. Je suis au service de Dieu. Que Dieu lui seul me voit. Mes bien-aimés, quand nous avons prié, les jours où nous avons reçu le message de la maladie de notre soeur, il y a quelque chose que Dieu a montré mais que je n'ai pas dit au comité de l'église. Dieu a montré dans une vision la sœur Henriette, une jeune fille de 18 à 20 ans. Il était en train de tourner là-bas. C'est comme ça que nous avons compris que nous n'aurons pas pour longtemps la sœur Henriette au milieu de nous. Mais c'est une assurance pour nous. Et nous ne parlons pas comme des catholiques. Et la sœur Henriette est dans la gloire maintenant. Oh, mes bien-aimés, que Dieu nous aide. C'est la même parole que nous écoutons chaque jour. On a voulu seulement nous interpeller, nous rappeler, peut-être vous avez été distraits. Et le Saint-Esprit a voulu que nous puissions parler de cette façon. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Nous allons prier le Seigneur. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime.
Jésus, mon roi. Oh Jésus, Jésus. Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour, le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, que de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de repas. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, il nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout mener. Il s'en va seul sans nous. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme, À quoi bon tout gagner, mais sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Mon inga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Mon inga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Tala bato bako kende okosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo. Tala bato bakoleka ntango ekomema nga, ntango ekomema, ntango ekotika moto te. Makulutu bayakala bosi bakende moninga. Tala ntango ekomema Abishale Mombaya si akenda kala. Otango eza komema ya Maria si akenda ye misa mungolo we. Tala tango ebebi ye papa de baba si akenda kala. Tango eza koleka ale moloto we si akenda kala. Otango eza koleka ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka tango ekotika moto te, tango ebangaka mokolo te. Liwa abangaka mokolo te, abangaka peleki te, abangaka moto mbongo te, yokaka pe mobola mawa te. Liwa tango yaka amemaka moto nyonso tango ekoleka ndengela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema ndengela bomoi na yo
mokolo na ekoya okokende ndenge nini le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe moninga moninga tala tabwe komema moninga tala tabwe koleka moninga tala tabwe komema moninga tala tabwe komema tango ekotika moto te engela bomoi na yo tala bato bakokende osala ndenge nini okotikala ebende te okotikala ebende le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe ne pardonne jamais le temps passe ne s'arrête jamais engela bomoi moninga tala tango ekoleka ekolo nyonso bato bakokealela pamba tango eza koleka le temps passe Alvin et Béa tala tango ekoleka nakongisa bomonanga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela ntina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali nakoleka le temps passe. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour, le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tout s'effort avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, que de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de repas. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout mener. Il s'en va seul sans nous. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme, À quoi bon tout gagner, ne sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul sans rien amener. Moninga, faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme.
À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Vanité, vaut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme, perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, 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 talatangwe koleka Moninga, Moninga, tala bato bako kende. Okosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, tala bato bakoleka. Tango ekomema nga, tango ekomema, tango ekotika moto te. Makulu tuba ya kala basi bakende Moninga, tala tango ekomema. Abishale Mombaya si akenda kala. Otango otango eza komema. Ya mari si akenda ye misa mungolo tala tango ebebi ye papa de baba si akenda kala. Tango tango eza koleka. Ale moloto si akenda kala. Otango eza koleka. Ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te, tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te, abangaka peleki te, abangaka moto mbongo te, yokaka pe mobola mawa te. Liwa tango yaka amemaka moto nyonso moto nyonso tango ekoleka ndengela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema ndengela bomoi na yo mokolo na ekoya okokende ndenge nini. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, 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 tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, 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 tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekomema. Tango ekotika moto te. Nengela bomoi na yo. Tala bato bakokende. Osala ndenge nini okotikala ebende te. Okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Nengela bomoi. Moninga, tala tango ekoleka. Ekolo nyonso bato alela pona alela pona tango eza koleka. Tango eza koleka. Tango eza koleka. Le temps passe. Alvin et Béa, tala tango ekoleka. Tala tango ekoleka. Nakongisa bomonanga pona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka. Nalela tina nini natangisa makila na boma bato pona nini. Soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa pona nini. Soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka. Le temps passe. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour.
passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tous efforts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, et de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces efforts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout mener. Il s'en va seul sans nous. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme, À quoi bon tout gagner, mais sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul sans rien amener. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, tala bato bakokende. Okosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, etala bato bakoleka. Tango ekomema nga, tango ekomema, tango ekotika moto te. Makulutu bayakala basi bakende. Moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango eza komema. Ya Maria si akenda ye misa mungolo we. Tala tango ebebi ye o. Papa de baba si akenda kala. Tango eza koleka. Ale moloto we si akenda kala. Otango eza koleka. Ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te, tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te, abangaka peleki te, abangaka moto mbongo te, yokaka pe mobola mawa te. Liwa tango yaka amemaka moto nyonso tango ekoleka ndengela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema ndengela bomoi na yo mokolo na ekoya okokende ndenge nini. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, tala tango ekomema. Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, tala tango ekomema. Moninga, tala tango ekomema. Tango ekotika moto te, lengela bomoi na yo. Tala bato bakokende, osala ndenge nini ye. Okotikala ebende te, okotikala ebende.
le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Alvin et Béa, tala tango ekoleka. Nabongisa bomonanga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka. Nalelalela tina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka. Un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka. Le temps passe. Alvin et Béa, tala tango ekoleka. Kefanite moninga tala tango ekoleka. Moninga tala bato bakokende okosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo. Tala bato bakoleka. Tango ekomema nga, tango ekomema, tango ekotika moto te. Makulutu bayakala bosi bakende. Moninga tala tango ekomema. Abishale Mombaya si akenda kala. Otango eza komema. Ya Maria si akenda misa mungolo tala tango ebebi papa ni baba si akenda kala. Tango eza koleka. Ale moloto si akenda kala. Tango eza koleka. Ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te. Tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te. Abangaka peleki te. Abangaka moto mbongo te. Yokaka pe mobola mawa te. Liwa tango yaka amemaga moto nyonso. Moto nyonso tango ekoleka. Ndengela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema ndengela bomoi na yo mokolo na ekoya okokende ndenge nini. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga tala tango ekomema. Moninga tala tango ekoleka. Moninga tala tango ekomema. Moninga tala tango ekomema. Tango ekotika moto te. Nengela bomoi na yo. Tala bato bakokende osala ndenge nini okotikala ebende te. Okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe.
tango ezakoleka tango ezakoleka tango ezakoleka le temps passe. Alvin et Béa, tala tango ekoleka, et tout gagner, perdre son âme sur le naissance de tout laisser. Moninga est verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir, où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Moninga, faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Vanité, faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme, perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, 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 tala tango ekoleka. Moninga, Moninga, tala bato bako kende. Okosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, tala bato bakoleka. Tango ekomemanga, tango ekomema, tango ekotika moto te. Makulutu bayakala bosi bakende. Moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango otango ezakomema. Ya Marie si akena ye misa mungolo we. Tala tango ebebi ye o. Papa de baba si akenda kala. Tango tango ezakoleka. Ale moloto we si akenda kala. Otango we otango ezakoleka. Ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango ezakoleka. Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango ezakoleka. Tango ekotika moto te, tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te, abangaka peleki te. Abangaka motambongo te, yokaka pe mobola mawa te. Liwa tango yaka amemaka moto nyonso moto nyonso tango ekoleka. Lengela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema lengela bomoi na yo mokolo na ekoya okokende ndenge nini. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, 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 tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, 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 tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekomema. Tango ekotika moto te. Lengela bomoi na yo. Tala bato bakokende. Osala ndenge nini ye. Okotikala ebende te. Okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Lengela bomoi. Moninga, tala tango ekoleka. Ekolo nyonso bato alela mpona nini. Alela mpona nini. Tango ezakoleka. Tango ezakoleka. Tango ezakoleka. Le temps passe. Alvin et Béa, tala tango ekoleka.
nabongisa bomo na nga mpo na nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela ntina nini natangisa makila na boma bato mpo na nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpo na nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali nakoleka le temps passe. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, là, tout comme il souka, corps ya maman yango ezo bima tozo ke cimetière, kokenokotike na dernière demeure na ye, papa Eli olobini na makamnyo so elikanya. Ouais, on a dit koloba awa de partager passi mokile moni. Ma Mariette est partie, ils ont tikali, atako oye lekani na moment ya obsèque na ye. Ming bato va se peliter parce que tozalaki peuple confondu awa na kati sika mais exhortation même entre deux jeux il y a ancien Kalumbu en tout cas ezalaki vraiment malamuté ezalaki détail moko vraiment un peu compliqué parce que vous savez sika matanga quel genre de message il faut tenir alors on avait remarqué cela que non ce n'était pas vraiment message à malamuté mais toyaki kolela Mama Mariette totiki Mama Mariette wana eza analyse oyo eza koengage ngai étant que journaliste je fais cela dans ce sens là alors Mama Mariette akei biso totikali bana na ye batikali na mawa antako tomonaki bato ebele baye kosankampare na matanga oyo na fin ya moment neti bango parce qu'on a vu de message eleki na ba journaliste belé va pesi bango ba message pour bailler ba que non bango de baza organiser matanga oyo non nous on s'attendait ceci qu'il fallait parce que Mama Mariette a outé pas Barouti tout le monde connaissait ça Mama Mariette a outé pas Barouti ce qui le monde entier ebaki Mama Mariette eza grâce na ministère ya Barouti. Voilà. Après si mais tu as pas entraînement parce que dans zone là aussi tout le numéro kolobela na bilili oyo ke eza wana papa Eli biso to kabwani awa tozo ke le cimetière et sikani ni Mama Mariette to ke tikaye na dernière demeure na ye eza passe tozali bato tous à la bateau à 100%. Merci beaucoup. Tous à la bateau à 100%. Konza mesoka atikeli mutu penza konza mokili oyo. Une seconde est belé et beaucoup Now il est vraiment pardon. Merci beaucoup bien aimé, restez toujours connectés. Bonzambe na bonzambe Lola ezofuta. Si maintenant tu as robaki nzama boto kwa et tozo ke cimetière, boza toujours connectés. Le temps passe, elle ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tout c'est fort avant nous, n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, et de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, ça va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de repas. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout mener. Il s'en va seul sans nous. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme, À quoi
quoi bon tout gagner, le reste sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul sans rien amener. Moninga, faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Vanité, faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme, perdre son âme, perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, 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 tala tangwe koleka. Moninga, Moninga, tala bato bako kende. Okosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, etala bato bakoleka. Tango ekomema nga, tango ekomema, tango ekotika moto te. Makulutu bayakala bosi bakende. Moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango otango eza komema. Ya Maria si akenda ye misa mungolo we. Tala tango ebebi ye o. Papa de baba si akenda kala. Tango tango eza koleka. Ale moloto we si akenda kala. Otango we otango eza koleka. Ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te, tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te, abangaka peleki te. Abangaka moto mbongo te, yokaka pe mobola mawa te. Liwa tango yaka amemaka moto nyonso moto nyonso. Tango ekoleka ndengela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema ndengela bomoi na yo mokolo na ekoya okokende ndenge nini. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, 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 tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, 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 tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekomema. Tango ekotika moto te. Nengela bomoi na yo. Tala bato bakokende. Osala ndenge nini ye. Okotikala ebende te. Okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Nengela bomoi. Moninga, tala tango ekoleka. Ekolo nyonso bato alela pona alela pona tango eza koleka. Tango eza koleka. Tango eza koleka. Le temps passe. Alvin et Béa, tala tango ekoleka. Tala tango ekoleka. Nabongisa bomo nanga pona nini.
bato bakokende biloko nyonso ekoleka. Hey, nalela tina nini natangisa makila na boma bato pona nini soki nyonso ekoleka. Un jour nabanga kufa pona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali nakoleka. Le temps passe.